Capage TV. Capage TV. En tout cas, via ta sombe Didiston Mercedes, ça y est, que Didiston est sa codie. Tikabo. Ah, tika dame sauté. Déjà, si balingani na bango, si balingani na bango, y a ta Mercedes et y a deux makolo. Ce qui est à bolingo, c'est bongo Didiston. Ah, ça déjà grande fille, à Sophie Vané peut bien, bongo c'est un compte, ma camion c'est bien, papa zanango, yemoko mwana anango, maman pe azanango, siko yebisanga dame sope anango, siko yebisanga. Basa ba ikoni ba mandita wana. Après ton mandita kufi to remona bozu botie na morga propre, boluke les places à rouler les places à bien, to moni ba konti bokomi ko yana ba flair, bozo na ba nini non. Kabajula. Ma coqueta. Na beauté image. Bolingo na biso ya sombele. Tika boy. Oh, biso to mona ba miniature na ba photo. Botu na mona ya fa. Tika boy. Na tali pe ma kokonga bi. Mako kazo moi disa tundeni. Ce que muto a pesi accès ya ko apprendre batu nyoso ke kokete bimana beauté image. Eza moi so azaki kuna. OK. Yana moi ki bombanda. Kasi tu publier bombanda. Excès ya koyoka inisa moto. Yango to mona belle vie na sila. Et banda ki le kwa ba je kapashula réseau des missions moto vende awa na loba kiango. Na lobi excès ya koyoka to mona bango binene ekota. Tout le monde est image de matanga pas quoi dit. Bon te pesa mité kara. Jérémy ba enregistré et pas yenga. Si ko tane te longue yenga. Est-ce qu'on dit maga ko enregistrer mutu? Balobe za yé, il faut to lo ba pe ka yé. On dit que au monde ndo kibele là. Jérémy il faut éviter. On a besoin de fan. Oh ils a peine à bandi carrière na yé. On a début à carrière. Bazo a briller trop. Mais c'est comme si on perd de l'eau comme au boé. On a posté que on va y avoir de bête à ma soeur belle vie. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oisa 12T, Oisa 13, Neo Tam Tam, Ndé, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. La Isa cosa di po', Salut à tous, c'est Seimo, j'espère que vous allez bien. J'ai une grande annonce à vous faire. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est la sortie de mon clip Ebe Baka. Allez liker massivement, kiffer, partager. Oh, ça donne de la force. Que de l'amour, prenez soin de vous. Peace. Mwana Kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya
ya kofutela okoma kolota mokolo lopango sanza nyonso di abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5000 pe 4000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili abala groupe eza na ba mibange na ba concession ya kosakana te na Lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale et kopesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam basalaka pe construction vente pe modification ya ba barge ba linéaire métallique pe ba pousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo batekaka pe toutes sortes ya mabaya lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi bango na numéro oyo 097 93 83 406 abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous-soucis qui capache à autour de la apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na topakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso pe kitoko ba oyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota ba buto ezosakano makasi ozala na poto ozala na Afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommandé bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Rude Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na bongo na poso na ngai beba te bosepela na poso na nga mikolo na tingani kaka na Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Papa, au redes yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki?
Coco Teleza Wat. Mbote na biso. Mbote. Maman Kapash. Yo posa. Ah na regardez ça. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko luka oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa na bosani livraison à domicile. Nandak na yo. Na ba petit colis. Ba ekotike la yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Kapash Télévision, bienvenue chez nous. Merci en tout cas. Ah, Ezara Bissemo, Koseka. Ambiance, il y a Kapash Télévision, la même comme la page. Oh, Malika, pas comme c'est cadé. Oh, ce qu'on a sur la bêtise, Malika, c'est cadé. Oh, Malika, Malika, il faut le bakak. Comme Kindoki, oh, normal, vraiment, t'as bien moko. Koseka ya biso moko, muna kope yanga moko. Vraiment. Maloba pe ozo sa ke seka ya biso moko. Ah, merci d'avoir la émission de l'autre vraiment na banalise na biso kitoko to ça on touche à tout pour la réalité et puis l'actualité et ça vraiment ebelé bon mon na ke na honoré page mona mwasi na ye liputa libala malika nga pena na sala ya ko otonga ngo midel nyonso ya kokalinga ya mobesu na yo moko tu so oza mutasombele liputa libala na yo tala na la teliwa mais honoranga nde quand on a mona olata raboni honoranga ça dit même na bilamba olata to honorango ebi so elamba no linga ngo te eva na valise ata 5 à 10 ans po wana posa ko honorango te mais tant que déjà ozo elamba mo bolata obimisa na miso ba ça dit c'est ko lingelo ko wana makas honoranga on a motif à kitoko makas bonne santé ouais en tout cas bonjour Kapashula bonjour na baboni tout balinga biso baboni à Kapash Télévision baboni à Malika Officiel TV partout dans le monde besoin d'abiso ça dépend R au Burlande la biso merci beaucoup pour notre soutien na bino et puis merci na ba partenaire na biso bozarawana vraiment pour na ba soutenir biso Rit Beauté Nzambe à l'opposition number 1 en tout cas ba client marchandise ezate ba te belé vraiment bazo déranger oui tunanga na yebisa bato ba benga Rit ya yambara te boyo ka ba message to pesaka Rit azaka occupé à tout moment aza no femme mariée na moment tam susu osala ba mafuta abongisa ba biloko tam susu pe fa s'occuper na bana il faut to ba biloko na nyonso ozo attend yamba so bo yamba moko bongo deuxième bongo troisième bongo 5 de 5 occuper ndakute bo benga ka ba partenaire o bazara wana pona ko recevoir bino ba client bo kenda ko benga ba riti na ebite riti ozo mafuta e uta likola kitise le kuna tondeni c'est ça ça dit monto pour benga comme partenaire yé pas pour satisfaire yo po yé pas na ba matière a pesa yo tekela yo omoni biso na Kinshasa en tout cas matière exatérite beauté ça l'effort yo tinde biso ba marchandise ba bombe de lèvres ba mafuta et tout ngapi mafuta sili donc to ngato fonctionner na ba gamme na yo parce que ten na biso déjà to maîtriser on a ba gamme na yo et ça rabiso vraiment bien merci beaucoup ya Mireille Pakalov Fondation Mon Dernier Espoir donc d'ici là samedi to kitana fondation to zo pe ba image ya bana o ba koti pona bato bazana besoin de soutenir bana en tout cas merci beaucoup mes jumeaux paradis bana Souka Nzambe je vous aime beaucoup merci beaucoup Marceline Bia M65 étoiles la maman des 5 Mayaya chérie je te salue vraiment ya Julia Lika Benapesio Bambo te place aux alliés je sais que on est ensemble et merci beaucoup ya Joe Mystique pour na opportunité pour na remarquer vraiment ya Joe Katanga li souté pour ezaki on a pas
semaines. Nazoleka te bato bakomi na kobenga Malika ke pasa ngapi na isa monka bobenga ya Joe Mystique bobenga ya Joe Mystique botuna epona ni na sali 20 jours nazoleka na capacité mais mikolo bana moni a serrer ceinture na comprendre que lite ya kanda pe mutachanga mulunge awa na mo mikolo azana mo musika ngana réunion nano na en tout cas, merci Madame, c'est pas makasi. Tout le monde va image à Didi na paka latino hein. Paka na biso de moni Mercedes et tout, on dirait indicateur beta ripé. Et yo kana moi makasi hein. Pour lui il pas beta indica. Ben oui, mais balobi papa faut pas la kisa. Bana misusu. Bana bazé belé, lem susu. Et quand ça moi zou até la famille mais so moni pe bongo. So moni pe via sali bongo, c'est que indica mo e bata mina sima. Si on a remarqué, on dirait que on dit que c'est un ciment, il y a quand même pas d'Idiston. À soigner pas d'Idiston. Moi c'était. Pas yebi que basi, obi que basi bazara très jalouse na papa bango. Makasi. On veut comprendre. Bana basi bazara vraiment na jalousie et surtout ceux qui maman na inda zan di bala. Bazara vraiment na jalousie et puis ba comme na ba bazara vraiment rôle ya maman balata rango. OK. On veut comprendre. Mais ce que mon via saliboy, c'est que ndika mo ebata mina sima. Pour Mercedes ambala kata boy. Ngana yeba ki via na voda comme kuna do sala juriste. Na comprendre te pumba mo via sauter. Europa. Na yebite. Eza pona ndika ya damso, to eza pona ndika ya mama meti noir, to eza ndika ya uti wapi. Tozo yebate. En tout cas, via ta sombe Didiston Mercedes, ça yebaka ke Didiston esa kodi. Tikabo. Autika damso te. Déjà si balingani na bango, si balingani na bango ya ta Mercedes ya de makolo. Soki de bolingo eza kapashula. Soki papa bolingo oh. Didiston a des grandes filles. A combien d'âge on est? Ba na biso ki chassa a ba 13 ba olinga déjà. 14 ba olinga déjà ba ki mape bandako. Bongo Didiston. A déjà grande fille, a so vivre ne peut bien. Bongo ça na compte ma camino c'est bien papa za nango, yemoko mwana a nango, mama pe aza nango, siko yebisanga dame so pe a nango, siko yebisanga. Moi si je batine na mokili po bala abota asa foyer na ye. Et izaka te papa bono za na jalousie à mwana. Papa no sala ndepo na bandika na ye et soigner image à mwana akita mwana pe kanda. Pour ceux qui ndike batami quelque part, via roya pour no corrompre mwana. Ozomona yango bambika Mercedes. Pour choisir ezate ndika soka epese, to yebi ke didiso pas sika papa. Ba OK quand les sanga mkuna ndika. Pour y passer la paix semblate. Bakanda maman et quitta pas Didiston. Sora mon gars côté mon métier noir abeti bandika. Allez aïe. Malgré côté métier noir et en cachette. Et si tu y es ba biso. Mon Didiston pas roya abeti pe Instagram ndika. Parce que papa y mon place avant na mona kanda po quitta. Fona yaka pa mwana. Pour bana pe basé belé. Sora sali Didiston cadeau. C'est que face à pe bana msusu. Tout le monde écoute moi na moka bima awa. Ti régner batu ba yamba ina ba émission c'est si là. Ozomona toyoka pe suite te to mona pe pesa ba bengi sepe na mo fleurité. Ça. Ozoko po kapashula. Mais il faut to yeba papa il faut ba yebaka. Soko za na bana o boti banda ko négliger bango te. Po yebi lobité. Ebele ba négligea. Bazwa pe vie. Ouais. Pour moi naza yomoko ngana kamora bato basundola bana. C'est ça. Moi naza yomoko o reconnaître que moi na o aza nga. Ba irresponsable. Pour conscience basé belé. So to bité on bimisa liste ba irresponsable ba kombo ba ko repêcher awa. Na ebiso misu ba okima na TV. Belé. Ba irresponsable ba belé. Pour eux que ça la passe, on reconnaît que moi nana zayo. Mais s'occuper là. Mais au sundoli occuper ka oh na bano yo zana bango oh moi ça zana bango sur place. So na yo na bano yo sundoli banani ba obima perdant un jour. Pour même na miso nzambe yo ndo obima perdant. Yo moko. Yo ndo ko obima perdant. Pour banana oh yo sundoli oyebi on nzambe ba préparer pour na bango te. Mbongo esala bonheur te. Pourtant monsieur yo mona ke wana de na mbongo na yo o salela kaka bana o zana bango o sokoki matana ngonga suka o tuna o kufa ka bana nde ba lelo bongo ba o wana neti nga na olela te po o sundola ngape ngape na olela te o sundola ngape ozo kopo kapashula il faut baye ba parents belé faut baye ba eloko wana bana nyoso baza bana ozo kopo kapashula
tant yo moko conscience nous yo sala ko reconnaître que eza na mwana moko na tika na Kingabwa et na mwana moko na tika na Masina et na mwana moko tant atakuta zupe yote mais le fait que oyeba ke oyo ezalaki nini na ngai système na ngai nde sali ke mwana abima botika kabana wana te botika bango te ozomona kapashula donc ba vierambo biso toyeba vie privée na bango te mais soki tokomona ba vie privée na bango pe komi ko bima to lobela nkaka il faut ba yeba mais tomona na page ya Marie-Laure o texto moko ali a komi tika vie na nga et tout mais ba te bele ba beza siko mère ali a lobela nani Marie-Laure Babi Marie-Laure tika buzoba voilà ça texto te Marie-Laure a posté parce que message on a oh Marie-Laure a posté pour na mère Ali mère Ali a s'adresser na nan ai mère Ali a tindeli siko a s'adresser na nan na ye Marie-Laure tika ko kumisa ka chanteuse mobile na ngai bon Marie-Laure a un problème bon soki ye moko boss a valoriser chanteuse siko Marie-Laure osani depuis ce temps, tu as une chanteuse. Tu as une chanteuse pour nous. Pour ce temps, tu as une chanteuse à la robe à PMB à voile. Tu as une chanteuse. Kabashula. Chanteuse à la robe à PMB à voile na couronne. Tu as une chanteuse. Oh. Mais à tes ambata. Marie la personne c'est voilà mbata et ça mbata mais ali a lobité a commis na épété mais Marie la rapport à s'exprimer bien pour s'exprimer bien yanga béton na ninga mère ali vraiment au kapwa kapashula toute vérité n'est pas bonne à dire toyebi o eleka na katité po o pe to mona kalibanda mais kati to ebité vérité ezaka bango moko ba réalité pesa yango mona ebisio soki ndika mo eza nsima yango vieramba kimimba nke sombela Didiston Mercedes c'est que ndika mo eza e batami po ebika Didiston na sala samba to ya pe Instagram pas poster aniati pe ndika po Didiston na beta chanteuse bandika te to mona be Instagram abeta makasi eza jalousie ya mama bango po ni soki Didiston na obeta ndika bo kombe fa Marie-Laure c'est ça po Didiston ni yemo to bandike bimaka yaka na Instagram asala semblati ozo kopwa kapashula eza mambo ese yebana obosko ba obomba nini esi to yebi deje zalaka donc ezali pe ok tozelaka nde bébé na kuna nde kuna tozelaka bébé po to confirmer po ye kozala loka Marie ete o Saint Esprit ye koti oboti mwana oboti Messi kuna soke boti to yebi mkono ngweza ye kapashula beaucoup d'assemblées ça mania to ke non vraiment très kitoko ni observation na matanga ya pas ko dialogue bon papa ko di biso ya ministre na biso ya média ndika Patrick Muyaya va beteke pena ndike pas prise yango wana funda bongo nde makam te kapasho to ke non moko pour na matanga ya papa Koedi en tout cas papa zaki vivant pe papa zaki honoré azaki honoré oui non que bien papa zaki honoré mais il faut ba kondiamboka ba yebaka bon honorer mot na dernier hommage te papa Koedi azaki wana papa Koedi azaki wana ba komo keta musuba njonjing mo ba pesi mo $50 si ozo comprendre oui oh basali pa papa Koedi ba papa lombe baza vivant ba papa masumu ba vivant ba lukate bazela ba kufa po ba ya ko honorer bango baza vivant bazo mériter ta président ko katela banga te tamoko bobo ke zo netina atana nini boy na Gombe bozo ta parti oyo pona ko honorer bino musabo sali biso na mboka batongela bino ba comédien batongela bino kapashule ena ba comédien bo mériter ba pesa banga ta mapango ne ba pesa ba député ba jeep ya ba 22000 ya ba 20000 on a raison quoi oui et ça ba comédien bo mériter député kutu molinza député kuta olene ka mbongo pamba basinga courant kuna ozomona député ya ngaba malonga na nga tolobi boye bugumesa Gombe bengana babatu nyonso bakola na bangaba kuna bapoza ba candidature bazo ba pouvoir ba
azaka na nga bazongisa ye na nga ba azonga na commune na ye po ntango bazwaka bapouvoir bakimaka bacommune na bango bamasine banini bayaka na bagombe otiki commune na okuna mpo sosinga kure bebi nani ya obongisela nani ya kobongisela o bugumesa gombe benga na bato nyonso baza na ba o député o honorable abimela na ntiangu zongisa ye na ntiangu na commune na ye oh abimela na Kimbateke zongisa na Kimbateke ake kolandela commune na ye asa suivi ya commune na ye soka kokoma sala soka kotonga budi nga ngata ya sa niveau azaka kuna ya Kimbateke ye solo kapashula tozonga makamba pa kwedi ba pape lomé ba pa masumu ba o mérité te ba kufi apo ba moni ba kondi ba ye bazo mérité tant bakondi baye batu ba osepela bakondi o nde basala ke lelo comédien bo akufi atiki le pangu na place boye comédien bo akufi atiki bana na ine terme moko ya bien ba comédien bazo kufa sa eloko o moni ti macha kwa kufa balela ye pa na lupanga banda kufa ya kala ando fute la kala macha ko balela ebongoti macha ko balela na vendi stade lupanga banda fute la kala place on le macha ko za quitté boza ko imaginer oh macha kwa sala na mboka oh ba président bo mandi takuna na monga fula soko taki mwenja yebisanga baza ba ikoni ba mandi tawana après ton mandi ta kufi to mona bozu botie na morga propre boluke les places roler les places bien to moni ba kondi bokomi ko yana ba flair bozo na ba nini non ministère à culture ministre ya culture et art kapashula to sambela pona ba konti mboka poto yebite elo ni nango ezaka wana soki bateno na pouvoir te boza bien soki bokoti na pouvoir bo changer mbala moko ezaka nini yango bapa masumu wana esi bakoli ata so bopesa ba mapangu te bopesa ba ba jeep nde bopesa ba député ba masasi wana yongo ebisanga pa masasi na lupango na centre ville te ta musu pesate kapashula oui 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 pa kwedi azaki honoré to moni tina président de la république aye et ça lui paie bien mais nga kuna kantie président yebi ete pwani nda komaki bongo sikoyo bato bazokufa bongo bato bazokufa bongo bapa kodi bakenda banjonjinga ba $50 to boyi te zaka pona musala mais na age pa kodi akoma na ngope soka zalaki na epe na possibilité na epe ta mususu ok na epe banjonjinga wana te ok na epe te ape mkolo makasi te ezalaki ka mo akokufa a survivre bo bato bakufa est-ce que pa kodi akufi na 90 ans jamais ozo comprendre kapashula bakonza mboka toyebi te tosambela pona bino tosala nini nasambela ti mundu ako ekauka ngai apona suka pe bénéfice eza te kapashula nini tolobi te nini toleli te tofundaka epa na ye moko papa fati beto nde na oloba we baoyoka ti baoyoka makasi papa Chantini ngobila azalaki ngakutu so na yeba ike pa Chantini azawana na lingaki na zwa moto mbangu na kene na kuna kuta na pa Chantini na funda batu misuso ba osa buzoba yeso te kapashula ngana moni pona nga makasi na ngana funda ka papa Chantini aleka le monsieur adoyuet aloba ni kuna aleka kuna natala kite ngaba natali on pena na mobimba te mena na robenga adoyu apesa ni wa papa Chantini to solo na funda ba député nyonso bazozo ba mbongo yebisanga ateleke na matanga pa koidi bomoni yango journaliste RTN sazo funda papa yaone omoni kapasho no to belo mo seki soki na yebeke pa Chantini ozaninga so moto mbangu na ke funda tala mama na journaliste ayina makola papa Fati beto bafuta abiso te soni omoni pa Fati tuni sa salaki ya sala ba jete tuni asalaki muyaya neti boye bisanga neti honorable muyaya oza jeune pona nino soutenir te oyebi pe place outi pona nino soutenir bandeko na ote na bato ba osana RTNC bo futa bango te boyebi sangai RTNC eza société ya munene chaîne nationale pona nini soki mboke ziki bakena na kokanga no RTNC bon mona la mbila bachana te yebisanga nano honorable muyaya
oza jeune pour nani so bokoti na pouvoir bokomi na motema moko bo changer na bande ko sepela na ye mais obi ke acte na mona ki lobi ya maman na ko lela na makola fati obi ke salinga pasi olembi mba moko et salinga pasi bozo ina bo bimisa président Fatima B c'est comme si azo zo charge ya makambo esenga salate bino bozo zo bambongo bozo bomba ba otonga ba banda te na moni ndire pa gentine pe se biso ne ba tracteur ba place ba député ba se lote ma o ba isi biso ka lupango mutentel tracteur ye buki to ko kana biso nyonso yeso lote kapashula ezo sa na pasi ezo pesa pasi po tone loko sa te soko ba déclarer droit na mukama te bakangi batio na kasho po e ko déclarer droit na yo c'est ça. Maman on a déclaré na makola papa Fati et ça li passe comme soupe papa Fati ayo ki passe ngana zo bimisa mbongo on a bofuta ba travailleur bozo ba mbongo boke so ba terrain ba mapangu bozo tonga bozo tinda bana ba poto ba deuxième femme ba troisième femme ba cinquième femme ba iPhone 20 Pro Max ba iPhone 100 Pro Max hein kapashula lipezo mata bazo kipete lipezo mata lipeza ki ya 300 munene mais lipe comme 500 mukie ata bino moko boyo kila biso ata maweza nini yango to lela na munoko nini to lala to na se na lala to na se te pombongo oyo ozwanga na olia na ngango te ni vona lala to na se po na famille na nga kapashula na ebite so na oloba mabe oloba bien makasi oloba bien makasi ezo sala mabe ezo sala pasi bon résultat nde to votera bino na ebisaki yo to kende na kolia mbongo pe na polo na olata te na zwi mbongo na lie na mbongo na lie mbongo na zwi polo na ki kolala na lala na ngona e comme pyjama vraiment na ko voter te motema mabe eza makasi tozo vote bino na sincérité te mboka nyonso esengaka bakonti ya mboka bazala mais bino bozosala biso ki motema mabe moko ya jo mystike tika na yo kikanda kapashula c'est ça ekomika biso soto ozaka me molimo na bino yango tozwa poto tokomisa poto paradis tokomisa poto lix oh na bato baza na poto na biso tosenga pe mapa nzambe c'est ça mais tokomisi poto lix yokoloba kutu poto Congolais combien ba na Ngola Congolais combien ba na Braza kaka o mona mutu na kishasa simba take luka mbongo na point noir na Braza yibisa na Braza za spécial koleka awa c'est ça c'est ça nyonso na bino ba député bozo kimisa biso ba kondi o ya mboka biso neza boy papa Fati bete to yebike a sala o est important azo sala o yo sala ke se pesa pe peuple banzele ngwana tozo mona banzele muso zo sala ma to yebike avec l'état ba mwinde ko kota partout et tout bino siko ba mbongo ba pesa bino bo futa batu pona ni bozo futa batu te et revesa ki lobino matanga pa ko c'est ça et senga ka président ya ko lo ba nyonso ba tshane mindele o bake kozwa biso banani po balongola bino nyonso batia papa Fati soki esimbi te bomeka biso nyonso oyo tokota nanu biso mpe tokota nano na kati ya pouvoir to bomeka biso tekapashula bameka biso c'est ça bameka biso biso bato touti na bapasi mpona souffrir ndeko nange kozala pasi vraiment to nayebi te eza na molimo mo ezala na kati ya pouvoir soki okoti ochange c'est ça tokosambela mpo na bino te ngai na osambelaka mpo na papa Fati beto na paa Chantini Ngobila oyo nyonso etikali tokosambela mpo na bino te bosala nyonso bomoni tokokufa mpe te mpo tosimbama epa nzambe 2023 mpe yango nayebi so na olia mbongo na olia mbongo nakosoutenir mama Flavien mama na ngai po aokende kuna na ngaba tozomona neti boye akei rentrée scolaire asombi basak asombi bakaye asombi biloko ake kopesa mama Flavien aza chrétien nayebi ke tanga kozwa akochange te eloko mpe tosala boye eza mpe ki chrétienité eza te na bato bazwa bapouvoir il faut moi losambo faut losambo ko bongo so ozana losambo te diable ano oyo okuta ya pouvoir aodirige o te toke tozonga merci Mania na sur bayoki po bango nyonso bango na tanda bayokaka te c'est ça bayokaka te bango mpe bayebaka ke biso mpe élection mpe ezoya tozali ngai oyo nga na vote kaka pa Gentini
papa Fati Beto maman Flavie Sili et Sili bon on a voté na banane yo bisa même maman na yiki kolela na sama kola papa Fati Beto tam ça na famille na e ana foyer na e ministre en communication zo futa batute pona nini ki mutema mabeza nini mama mukolo bongo tam ça na famille na ya na foyer na e bana bazo ke classe te bana bazo tanga te bozo koka ko futa te ki mutema mabeza nini mbongo ko yo futa batute tam ça na 4e femme moko boy azara wana mbongo zo kende kuna nzamba ko punir batu nyoso onyokola peuple congolais mutu nyoso azonyokola peuple congolais nzamba ko punir ye Kapashula na oloba na ndenga mabete nzamba ko punir il y a des gens qui souffrent Kapashula il y a des gens qui souffrent na ba place ba ma ezate et comment peut normal et comment normal biso atozaka na maïté pour ezakate biso ezakate mais député ya commune wana alongwa comment on va na Gombe parce mai nasi bourgmestre ya Gombe bengana ba député nyonso oyo ba yakuna balongwa ba commune ba ba ya ko vana ba commune ya Gombe mutu na mutazonga na commune na ye vraiment merci Mania to mona ki pe maman to éviter surtout bega deuxième femme to ndenge nini na ba maman pe ba koti makambo to monde to éviter pour ani aluka ki ata président Lombe tende mo abaki ba yebie mais avant ebembe bima to mona ki mama ya ki penza bien sûr ki bakalinga mo sharp abinga penza na sali na papa kodi mikolo mais na so comprendre tende bi ba reconnaître ngate est-ce que biloko bongo za pena kitoko na miso abatu po ezana batu ebele o pe bazo sala batu na ba famille na bana te po so na bana intimate bana banye batikalika Kapashula ena batu bazwa mabe ba commission malamu neti mama ona ovana mobala batu depuis 81 na kuna botamité 81 mobala ya batu 40 ans bobo tipete bokanta ko vivre na mibala batu eza spécial to oza honoré toza danger il y a des filles afin na mobala batu 30 ans mobala na ngai to fa 30 à 15 ans malgré moi so nanda kupa yebinga njamba yebi oza célibataire parce que maman nande pas ko dia kufiba atika célibataire c'est ça ozala célibataire ti mobala pas kufi oza ka célibataire po njamba no mono célibataire mobala batu 40 ans na bimi perdant pas fatia ebio pas fatinda lequel lobi wana première dame azwaki oui enveloppe bongo yo bayebi yo te bato taratolo na vie mobile to sali 30 ans to sali 40 ans moi sinanda kwa yebinga ayebi yo mentamba yebi yo te l'état pa yebi yo te l'état pa yebi yo te Kapashula nzambe pa yebi yo te oboti pété te oboti na pété ce qu'on nzamba yebi l'état oyebondeni po oboti pété pour obandi pe ko continuer ko bimisa na ba secret d'état oh yo kuto boti na tata mwana muso azali banda ba ko dia tiki bana sister tiki bana c'était tali yo bongo yo bota kite poani po ba reconnaître tata bana o eza na ebite mama na so azali kolonini na ko pesa epe kola za te po ba tumusu ba teke na beti ba mais na yebe kolo mama na zali sombele po ya ko leka na internet o ko lo mamba bongo ya genre wana na ebité vraiment Kapashula omoni ba mama so comme na âge wana o ebi nzambe te pona ntimita ebi nzambe te soka ebi nzambe o beta na bongo te o bando beta peke kodia tika mwana mo boy kuna mwana moko kodia za bana sister ana bana set est-ce que et concerné nani po yo lo bango o respecter pe mbali est-ce que o respecter mobali wana bato ba yebi na bango te o ko apprendre bango donc on la qui si vira ya ya moto abanda ko mener o batu baye bakite Kapashula atende to collabo to ketina ba to kuma ba mama mikolo to senga nzamba inspira biso na sagesse makasi po soki pazaki ata na bana bange bapekisa ebana na ye oyo ya boti na mitopo bange bapekisa te mama koleka to na to robate yo kufeli mobala oloba oleka nini 40 ans na mobala batu 40 ans abimi na nini ope na mwana tata pa kolia tiki lupango moko eza pe ya yoto ata na un tiers poto ke le boba lekisa ke o porter na plainte c'est ça et bembe o porter bembe o bimi vraiment
donc zéro olekisi bo jeunesse na yo na mobile batu na moment autant mususu soko vande ko ngozo mobile na lelo ta mususu sa famille na sa pe foyer na o tio komi na mama bon na nga ozwa remorquage ba papa mikolo on a ajoana azoka ba remorquage ba papa mikolo na ba milana ba makasi wana azue moi remorquage na bazalaka il y a solo te capacité vraiment et ça est bien et ça li bien te et ça qui bien te na Melamai en tout cas Melamai to kota dans le kambo coquette coquette amuta bolingo na moni okuna kita mata ese allo nazoka bien nalo banane en tout cas ma balo za makoketa ozoya bolingo sombele mukolo na bolingo na mwa mke bazaka te eza problème ni mani marraine ya coquette yo moi kutu moi ça pas coller ça koufine mais l'équipe pour nous relater li solo mon avane ya bolingo te vraiment bolingo na pas beauté image ya bibi na kati en tout cas tala yo ça tu n'es jo misika explique comment bolingo ti kabajula ma coqueta na beauté image bolingo na biso ya sombele tika boye biso to mona ba miniature ba photo botu na mona ya fa tika boye na tali pe makoko ngabi makoko azoki mo disa tu ndeni makoko kanga yebi azoki mo disa kapashula omoni mamba bolingo to kondana te parce que so bato si balingani on comprend kapashula toi na pouvoir yo baby c'est loko ote obatu mi balé ba mi pesi mi tema bango biso toi na pouvoir yo katango te ça dit ce qui est yo bakisa conseil to bakisa conseil OK pour na be convenient ozomona kapashula parce que batu ba ibena ba liso beauté image na coquette te ba atam kiete yo yebaki na ngote oyebi ngote mais ngasko na muto na vivant na bango plusieurs fois OK beauté tanga ya kati chasa na makoko to na ba place pe to kutanela ozomona kapashula ça dit photo loba likambo oyebi te na loba te na yo loba pe te pona sepesa ba abonné si na loba ne o nga na yebi ce que sepesa abonné te moi je m'en fiche mais na lobby on a yebi parce que li solo yebi te ko li solo maîtriser te ko yo beta te ozomona ponga moko tina vanda na beauté image na coquette so na zaki muta mabe mais na sala bango ba photo mais na kanga bango ba photo na pibia po beauté za muta media mais ezaki bolingo na mone pe ke eza bolingo parce que muto apesi accès ya ko apprendre batu nyonso ke coquette ya bimana beauté image eza mwaso azaki kuna OK yana mo ki bombanda kasi to pibia bambanda ti opibie bambanda kapashona babilo musuto salate omoni na lobaka ya mususu eza babilo musufu ko copier musu ba copier te oui ko copier te pe mutu ana salati yana elo mususu pe avo sala faut tout entourage o se renseigner to benga ba mentor tout na mentor mentor on to kenda ko zo bango na l'église kate dans lo barango atale kino ko za mentor ndo za na x là apeki sa ko pe bilo mususte esi ta ko bisala le côté ebele ozomona kapashula tango yo publier mbanda parce que oye ko apprendre ba tout que mobile non pas tricher yo et ça les sous qui to côté sous pona yo moko e bomi non yo moko nanu est-ce que choc ya monde tinda moto ke ko publier mbanda ngapo na ngana mona mbanda pena meilleur choix o ya sala ko la pena mbanda e akakara ni tutu oui na mbanda na mpaka kara photocopier ba comportement ba nana ketchup Bama pata il faut to copiaka yo mona bama pata wana pena mpaka beta ndika libanda na danseuse moyen mais kimia kaka akoki pe oyo sambwisa mbani na ye makasi okibota na danseuse oyo pe osali pe osambwisi pe danseuse mais ta mosusu mpona yo kado yo osambwisa njoka doza ko expose nde mobali na yo moko omiexpose mpona bato bayebaki faut to copier ba comportement wana même ba mida chati ba maman mida pe photo copier bango poto e ba te loni esala katika
toyebi te c'est ça aloba pete mais bi bato batraita ye kaka yaza mutu akotika ya simbaka c'est ça mais boyebi te pourquoi tika faut tocopier ye bamama ami de chatu wana il faut tocopier bango atika na ye ma ye opesa biso baraison te pourquoi tika bino bokondanaka ye atika akenda kozwa touche à tout mais boyebi te pourquoi tika nayebi te so tookebia kapashula tokopie bato wana nana ketchup ma sylvie mama ami de chati tokopie bango bateri ya lino bafabrikasi wana bateri ya lino baza mpe bagene neti teri ya lino aza mwana na mokolo ne mais maîtrise mais oyo amona pa mpaka kuna toyebi te po paka mpe nonano star yayo mona fali pupa na podium mpe na boye mwasi aye na eloko mo we nzoto libanda azopesa nsima yaya pesi nana vandi aosupporte parce que ayebi ke nayebi nde paka nanga fonctionnaka esuka na podium ata mpe ke na nsima podium eya mpe problème te me nga na kaka eza babiloko photocopie meilleure punition ya kopesa mpaka na mbanda eya kaka litutu.com bapota nango kuna po mpaka pa ovanda aomona ta omona te bango mo azoyeba to azoyoka te meilleure punition ya kopesa mpaka na mbanda ya litutu.com ntango yo ekopibie ekolakisaka mobali na trompa yo mais awa toyebi ke conquête na bote image eza likambo ya tromperie te eya likambo ke azala déjà parce que likambo bango toya oloba o conquête na bote image mpe esimba te conquête aza mokolo ya bote image booloba eloko ezala déjà eza fondé ya kala eza déjà fondé eza eloko ya sika te conseil nde topesa parce que omoni bafille meurt esengaka kozwa mobali oyo aza mature kozwa mobali otali lelo tomona o papa violaki mwana mwasi o papa asalaki boye mpo na biso bafille meurt esengaka kozwa mobali oyo aza mature surtout na oyo baboti bana basi kozwa mobali oyo aza mature oyo ebi ke eza mpona bénéfice ya éducation ya bana babiso boye tokumisa nzambe ozwi nzambe apesi oyo mobali moko boye omona mpenaki avantage na nga place oyo eza éducation ya mwana nga omona mpena mwana ozonga na droiture oyo mama okokosala te parce que biso bamama tobebisa bana mpona ota mosu mwana kosala gafu mobo okoki obeta ye te okoki kopesa punition mobo te oyoka mawa mais pa papa ayebi ke na oboma ye te mais na opesa punition opo redresse ye so oza na papa aventurier ana ntango kosokipe na éducation mwana te yango nga nakumisa nzambe mpona mobali apesanga vraiment merci mania tokende kitoko likambo ya jérémi koto voice ebimi koto belleville tozo comprendre te eza nanu nini makambo yango na théâtre tokotika yango te tondenge mpona mona emida mpe aconseiller belleville kitoko na ntongo wana atalaki yango keba mpe na restaurant keba mpe na bato keba mpe na entourage keba po toyebi ke na boye tomonaka asila na belleville balobanaka te mais sikoyo so toke na olk balobanaka bazalaka mpe mais tozo comprendre te entourage oyo mpo omona oyo azwi dossier ya mokonzi na ye oyo mpe azwi dossier mokonzi na ye ekomi mpe na likambo ya karakara mais jérémi mpe depuis alongwe mwa bamakambo ekomi ebelebele te parce que poso ata bapesani mbote balobaka ke eza bambota hypocrisie c'est mieux so mpena esenga mpe tolobana te tolobanaka te eza bongo kapashula tia miti soki esimba su te eza nango normal topesa na mbote te mpo ezala te ke toyopesa na mbote me na sesi na basubasima towana baproche na biso oyo toyoke kolobana mabe aza na raison gabriel ndabi te tobetanaka bakara ye gabi eloko toboya kaka mpo tolinga baverité mosusu mpo balobala verité blesse mais ye gabi mpe koloba makambo eza vrai ye gabi aloba baverité omoi tema tozwa na image kaka ya bandika mpo ye soki aye na ndika na ye epanzaka nde youtube ozomona nde baloba toute vérité n'est pas bonne à dire mais ya gabi aye koloba baverité aloba baverité kapashula parce que un moment nayebi te na époque nayebi te na époque bamama linga na époque bamama soki barankine tokomomona lelo na kati ya théâtre soki ezala ya lelo eleki na bakolinga so ya lelo eleki mpo bokoma na bafanatike bakoma omanipule bino nani tel alinga deya mobali ya belleville kala oyebi eloko esala rankine ekota koyoka nyonso kapashula te oyoka mpe osalela kapashula ngane na boye nayoka nanga te
ngai na yoka kate bakoyo ibisanga kapashula saki boy kapashula na yoka te po na ebike ko excès ko yoka e yinisanga motema na komi na bi de confiance et pas na yo excès ko yoka est-ce que bato ba yo yebisa yo est-ce que vous êtes sûr que ba yo yebisa po ba linga yo de vrai to ba yo yebisa po ba se na relation de bino de bozati nous on a fait ça l'examen de conscience. Qu'est-ce qui prouve makambo ba yo yebisa yo muto azoya ko yebisa on n'a pas ligo mingi. C'est ça. To muto azoya ko yebisa po yiniso muto ana akomiso conquérante ya muto ana. Kapashula nga yoka te surtout pour nos camarades to ba relation na lingana ko yoka te. Bien. Enelinga ko yoka te pona ko kabona mutuka boete po na yoka batu ba ko lobananga. Qu'est-ce qui prouve que o batu ba yo lobananga batu na ba linginga peut-être za solo to pa te za pe bongo po ni fo batu ba ko lobelanga kaka pona ina muto yo excès ko yoka inisa moto yango to mona belle vie na sila et bandaki le quoi ba je kapashula réseau des missions moto vendre a na loba kiango na lobi excès ko yoka to mona bango bineme kota tout le monde est image de matanga pas quoi dit bon te pesa mité kara intérêt na les animi soki na ke pas si là na banda ko lobo moni belle vie aloba ki pona boyo boye intérêt na les animi po wa pesa ba ota ko yoka tozo nkana ko yoka ya na lobati excès ko yoka e yini si bino mo bomi nani po bo yoka ka oyo yoka bon abe c'est la moninga na staff na ye kasiti belle fa sali restaurant na posa mutu toi ya kana posa binote po bino bozala na ya kana posa binote ana posa ya batu nyonso ko batu nyonso ba ya te parce que bino ba mema makambo pona ba komba batu et comme place moi comme dangereuse passe ba réunion ba ma boke ngalem tant belle vie du restaurant belle vie bon ça va réunion wapi. Est-ce que batuni so bayaka kuna basomba biloko? C'est ça. Te batuni so bayaka na basomba ka. To mususu baliaka kana konti o mema makambo. No yebiso te kapashula. Po bayebi ke befa za mutema ya munene akoya ato memi potam so atazane concerné na mambo yeliete mais a opeso ka biloko ndia. A opeso yo mela. Est-ce que batuni so bayaka kuna basomba ka? C'est ça. To ok na compte le bikelo na memi sujet boy na yo kaki rapport non mais manelo et mérité boula fufuna ndaka na pondu na tembo moko yeso te kapashula ka no lobby eza bongo te oh yo pe non mais ma pas si là est-ce que message non mais ma pas si là ya belle vie c'est ça ils ont mérité des plats ya tableau na SB kapasho mamno ebiso eza vrai ba comme tellement na ba ranking que ba théâtre peso ça ba suki toroté place au faux si la belle va jouer bien bon zo botem tout monde boy oh aibe jouer te pour ni rando place au faux si la na Irsid va jouer bien moi va jouer ça te pour ni rando théâtre beteli ebeteli feba manchita bakufa te bazo sebiso te manchita batakala baba abo mengo babla mukatela bapoto kuna baba no sasa te baba na ba titre ya ba film e komi ya ba mbwakela kasi baza bongo réalité ele kaboye subasma na film biso ko tozana film moyen yum de tala rango e rata binote et ratate tam suba iva za na idée on a te mutunda ya kasiti ba wago eza bato ba peme ba fi abenga na bango nyonso aza na mutute abenga na bango poka bato ba kotela bato kanga ye mo pe ayo po ya biso mo pe tango yeka ka bato ba pe ba yana bandika kasiti il faut ye bango muto ayo kotela yo kengane mutu na yo boye ka ye pe kasi yo lo no to qu'est-ce qui prouve que tant yo elanga ba message elo ni la seko yo elanga ba message na polinganga ah c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui prouve tant que il a un message ya Cynthia Kapage. Elo ni la sake o yelanga ipo o linganga na zana Cynthia te. Voilà. O yelanga poza to kabona Cynthia.
D'autant que nanga bonga na conserver na bomba na encaisser mais na ina site to vani to beni ba mai to seke mais na makambo de na ute ko inana au moins te ba enregistrer kasi j'aime na mata te yango ne koma ko hypocrisie po ona batu ba ela ko makambo zo bomba ka pona muninga osomona oh soki belvi na sila et apena ke muta yeli belvi makambo belvi bengi sila tala mutentela uto ye ayo singa ke bozaki place boye bolobi nanga pona boye sila batu ba yesu na makambo sila batu ba na makambo sila baza ba comédien na biso ba on biso na musala et non na tofandi boye likambo bimi Jérémie ozaki pa belvi longwa na dans le calme on a posé ya kobeta lisolo te oyo vivaki pa belvi na mona ki boye kenda boye zonga YouTube oyo ekitisaka pe matisaka lelo nabi pour Jérémie kuna comité na komi na bakate na comité na komi na bakate kapashula la chaîne na bango na mona ba film na komi na bakate na comité ba film comme pe na moi balance to lingaka olongwe pa mutu mais okepe na bato ya place ozalaki eza lokonga to sala na ba chaîne na ba filmu na filmu et puis ba ken piana et puis ba noli tambu to zwa pe ba abonné na bango parce que na longo ki na filmu dans les bons na boss na ken piana to zaka bien ba ta filmu na filmu pe ba ya pe na Maliko Officiel TV pour na soutenir nga ba yebika ke za moment ba to ba kabona kaka batu bakabona kaka mais quand même oyebi na batu na o po uti na bango place ozalaki pe a bon terme a bonne relation ba oyebi ba soutenir yo ozomona kapashula mais oye komi olongwe OK la matière o critiquer nos place o utaki te Belvi na sila baza ba sœur loko pe komi ennemi boye eza pe problème te biso pe to yo sangisa bango te baza na bango pe ka bongo mais il faut pas ça l'attention siko so bokaboli na sila après bokaboli na bino c'est bon siko les restes etikali ba yo beta suni ba yo ba kabolo suna nani c'est ça ozo kopwe kapashula bat ba ko ka kufanda bango moté on dirait faut pas mesana succès il faut pas mesana Jérémie ba enregistrer et pas yenga si ko tane te longe yenga est-ce qu'on dit maka ko enregistrer mutu balobe za ye faut to lo ba pe ka ye on doki omoni ndoki belela bona limba la Belvikas comme bona zo kapiwan et pas mida na ko pas mida pas nanyo yo na kingaka oui que na komba paka repêché minyati ukande zangi komekate minyati mukamate na pesi bakote makala moko kota lingakati basele kasho na omo kuna obima to mona ka balio na musika na ba léopard okomi kamali ba lio na ba léopard kapashula Jérémie il faut éviter on a besoin de fan oh ils a peine à bandi carrière na oui on a début à carrière bazo amrier trop mais c'est comme si on perd de l'eau comme boy on a posté sur on va na bato ba beta masola Belvi on longue pas Belvi ça la vie non dans les calmes c'est concentrer les ba film mais na on ba gag non on a besoin de soutien à bato nyonso oui et sa famille du bota et sa nani et sa babakouk ata babakouk ba yeba s'abonner na chaîne on zappe na besoin ata ya famille bota te na mutu musu pas la famille bota te apa bakouk te mais ata la rabino mais yé kaka pour nous soutenir c'est ça on a pas so beta il faut yeba eza blaisage azui non ba enregistrer été banda ya YouTube kasi bachenga na internet yango wana bache olobe likambo yo besa quand tu randi na ngote c'est ça ba posto yo pe kitoko battre la carrière na pona comité pour Jérémie na comme beta ba 104 na ba film eza ba biloko na biso ko na émission mo awati l'émission mo to sana bi ya Gabi tanga sala ki chaîne na ye abando beta ba 200K tam so kenda kana kingabo ko sa ba image ba ni alors travailler ma casse mais les allées linzanza chaque chose a son temps so gérer ma belle chaque chose a son temps kapashula il y a les hauts il y a les bas so gérer ma belle ba biso to seba
Ba 13 ans. Bakokita bachane kokita et na bachane ko ya ko epate. So zo travailler ma bé. Aussi. So continue na futilité. Et sili, au perdre. Jérémie concentré na musala na o. Sala musala na o. Je crois le corps enregistré au été yo. Oui. Été yo. On a pas so beta masolo si la té, on a pas so beta masolo belle vite, place aux ali. Yo masolo na eza soko ozana si na téléphone, zana si na téléphone, c'est tout et point très. On a pas so vana ba tout bando beta na bango, o moni kutu ba bakuku ba sabona ke, o moni kutu boye, ba famille bota ba kimi baza ko sabone te, boye na boye te. L'ingratitude est condamnable. Place au basal que bolamo, il faut beta pe bolamo mutuana. Si. Pour batu ba sepela nao. Même à ta si là. On se peine à moutouté. On va keba. Et na bakamusu c'est comment les canaux YouTube au monde que on relation qui manga. Ozo quand on est tam suba kimi c'est leur relation mais ndio kana yo moko makambo sala et sala ke batu bakima. Ezara bon. Possible au banga même babaku qui peut babanga. Abeta bevi bandika bo. Bongo koto soka ye. Et là on les anga ndike ezalate. A mutu mabe. Au bangi s'appelle Sila. Si là n'a pas sa mona, mutu oh pas zo lo bapika ma belle vite. Oui. Ozo comprendre. Malgré ba on mi balé c'est comme nango bongo. Mais bela atika nanu koyoka pe bato. Bato ba yaka na masolo na restaurant ba pesa ba fufu na pondu ba liana ndakala na tembo ba meli ale aye na lisolo mo boy uti libanda kuna eye. Bo sambela kati. Bo sambela ka bo te ki chrétienté na bino anje. Moutou soka sali ma beti que les charges on est pas nzambe. On a pas son manifestant au monde que trop c'est trop parce que ceux qui si on a belfi ba lo banté et comme isko trop ban kesse ba on nyoso ale comme isko ko manifester ate to vanda ka bongo po ani bozo yoka batu yoka bozo yoka batu mingi si la soit tongi belvi tikela nzambe charge wana to bo sala ngomba ya moko si la na yoki kuna lobi nanga boye sali boye wana ba kozala bien kapashula so na sali mabe obe nga téléphone malika loko sali na CPT po nyo sali bongo ya limbisanga esili ezare loko te ozo comprendre na ebité abatuna no banzambe na bango. Merci Malika, to comme même sur la souka au pesa ba citation na banani balandi mais ya oligola cette conférence, la conférence des presse. Il fallait pas poser question. Moi, il fallait poser question. Pour ma question, il y a bien. Ma réponse, il y a bien. Il fallait qu'elle ait la conférence des presse. Pour pas qu'elle ait pas sous la tête. Kapashula. Matière. Matière, quand il y a bien, parce que quand il y a un papa, il passe la barre. Ekoti na ebite pakabo sana batu mingi po nana ketchup pa ba yeba ki était papa mpasu ape ayebi était oh 5 chanteurs 5 bons chanteurs c'est bazali tozo tena ba vieux redia miss na kati nga otia vieux redia miss na kati parmi les 5 chanteurs vieux redia miss azanga ten bon quand tu as succès oh kapashula ba redia miss to ko tia bango. Au moins même quand on a auto ça prière à l'équipe bateau na bien même quand on a auto ça prière à 5h quand on a la mouki na ko après prière na tipe njemba véridi oui pour épée ça nga to c'est ça mais na hôtel faux pétage hein on a njemba bandoki njemba bandoki banjembo wana ça banjemba obina te banjemba oyoka te même na 5h na ibisa njemba limbisa na auto tonga na statut na nga na kotia te waza ko na compatir na ye et ça banjemba ba elo ka banjemba ba pomba kota zo bina ko tala ndenge kulune koma kuluna mu auto kata mutu lisheti ba ke komia masanga kota zo ba auto sa opération et ça banjembo moko te na profene yo kavie bailo baviki na la lita tu ya lelo olekiselanga imikolo akangelanga bangenge elo ko mosa pa ko di na pesa ko lo ba YouTube lo ye matanje ba radio ane consoler yo olekiselanga mikolo kangelanga bangenge nzambe na ngai ya jo mystique na leli na koma na ngata na somba ngata poupée ngela kai lokola mwana
Le bongo ni nango bongo. Eh. Pardon, en tout cas, Redi. N'invité na no pese banzembo sérieux. Mutute. Nanya no pese banzembo sérieux. Te, eza kaka composition ezaki bien, eza nde temps kaka. L'époque. Époque pe kaka. Ozo papa ka banzembo sika. Ya sika ni na ibite est-ce que ezaka na même rythme wana. Poto yoka. Kasi yo moni loko ba moni que n'époque on eza souté, et on est parmi les 5 chanteurs ba olongola ba vie Redi. Mais baza bato to tia ba parmi les 5 chanteurs. Les bons chanteurs. Eh, toko tia bango ko. Bon pakatanga kombo 5 chanteurs te. Te, atanga ite. Il faut katanga. Po biso do ba musicien te. Toko yeba nde nini. Yenda za musicien za bon chanteur, il faut pour parmi les 5 to tia pe faire nenda mabeti. Oui. C'est un bon chanteur. Azali. Aza. Malgré ko bunda na kana mama kamango komi ya le haut et les bas, succès amour ekeye, amour ekité, zonge Mathieu kei to zoye baté minute za katikati to côté ni. Mais Azali. Mazali naï. Na mona pas parole pour la niba tchaki l'aura tendance liboso, il fallait pas moi ba polémique moi ezanga nango mutu na makolo. La vie est faite des choix et des décisions. Et ça choix ça qui a au l'aura tendance. Ba l'aura tendance bende ba tchaki liboso bongo, ba soutenir pays ata na nenga poto kuna. Ah c'est ça. Ba soutenir yebo za ka ba conférence de presse bo yembango. Rôle na bino pesa nini so ceux qui boyena ba conférence de presse que bona ba contact bo solo ka conseil na bino pe apporter ouais et ba qui s'appelle implice pour depuis conférence na moni et le côté ezate na mona vie code na lui vito ko ko suma code moko boye o le bo sunga ta ba orphelin na lo bien ba vie ko d'après bokoma lokwa bokoma ba député so bozu ba pouvoir bobosa ni bato ba biso ba orpheline biso toza abo soutenir biso te ba orpheline biso mais okena lui vito ko ba sapatu soki ya 20 000 soki ya comme sapatu ngodo no ba ta forme na ngote ba buta bongo tani na ba ka commander na ba buti wana toni moi inter so ça la réalisateur a vie rambo ezani nyango azanani to yemba tinda yake Sandra Kazad, mais on a Sandra comme ta filmé qui. Nazo tout na réalisateur a réalisé ba clip na ye. Yem dazo recommander so ba sapato wana. Po dezo ye ba te ba sapato genre wana ezani nyango. Vieux quadra. Ya linga na buti. Vieux quadra. Te bongo te. Bongo te, buti sali nazo ye ba te intérêt buti wana na clip ezani nini. À ton école, à ton hôpital. Soka sali pe ONG, ça l'est bien. Oui. Tout le monde a fallu qu'il y ait un ONG. Pour que vous soyez sûr que vous avez un orphelinat. Nous avons une fondation moderne. Nous avons une vente. Pour que vous soyez la biso. Ok, c'est ça la banane. Ah. C'est ça la banane. C'est la fiesta Goma, Big Rouge. En tout cas, merci beaucoup. C'est la fiesta Yoka Mambolou, une émission. Na mona vraiment bi semaine prochaine au côté pour bandoke luka pour ya djwa tinde ba photo ba. Ah, et ça lo bien. Ake kolukela biso ba vidéo ko na tout ba lumière. En tout cas, merci beaucoup na ba tutu bolingara biso, bato bo soutenir biso vraiment Mejimo Paradis. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Maman Méline Diemba, je te salue. Bon séjour, on a King toujours. Et merci beaucoup. Thibaut Ballon d'Or, fille à l'IPK Solo, héros Thibaut. Nana posa ba héros, on a au dégagé. Nana posa est dégagé. Ballon d'Or. Merci beaucoup. Katumbi 2023 et pour Mala. Service et monté ma maman Julia Niakasa Mala depuis Lubumbashi. Na pesibino bambote. Merci beaucoup na bino tout boninga amanya malika na ebi ke boze belé mère Adeta Kupumba. Ba bon séjour on a kin balobi mère Lionel Mukendi depuis Canada. Na pesio bambote belé 13 ans ville depuis Brazzaville. Je te salue. Merci na ba soutien na bino boninga amanya malika bato bozaka on a vraiment pour na ko soutenir biso physiquement, moralement, financièrement. Balobi mon pasteur Guy Patience Nzamba Diali faut yambara epé aza vraiment musai na Nzambe alendi sara vraiment pe bien na mabondeli en tout cas to profiter na ba grâce ba pasteur na biso ba pasteur Jano baza on ba yebi no ki cité ba yebi no côté baza frère bazo sala Nzambe na ndenga solo ozo mona taba oya biso ande ba komi ko péter ba moko to yebi te za ba place ba kenda ko kota pona ba succès to eza nini bazo péter bango moko ko swana na YouTube makambo zo ke kapasho lo musuto na pesto seka to lela ouais sombe
tombele tolela penza pamu kuna pabi kuna bazongisa bakozongisa te po déjà to changer combo voici l'homme azongisa azongisa nini abanda zéro abanda ni ya zéro église bon neti nga so na ke kuna église parce que mukuna mtatindinga soki na ke na komba asekat na ke na komba nani na ke na komba pasteur François Mutombo. Ok, na influence à ACK. Na quelle influence à ACK? Bon, tu as prière, on va passer Janus en influence à ACK. Donc, on a un cas d'influence à prière. Na quelle influence à Nzambe, na quelle Sambe à Nzambe. Na quelle influence à ACK? Na quelle influence à pasteur Mutombo, na tala kayate ya kasala ranini. Bon, ACK mutete ya rabiso. Et ça passe Mutombo na te. C'est ça. Et ça bongo. Oh Kapashula. Merci beaucoup à toi aussi Kapashula. Merci en tout cas, merci. Na moni oka lokwa Didi côté. Na père place que dans son mutuka stilo ka ka viera mboyo zonga pa koti nga kana stilo koti pa Mercedes ya lika ko somba ba bute minene liko sunga ba Ofelinte aliko sunga ba Ofelinte ngana Ofelinte ta ko sunga ngate o aza bomba li pasa kuna dana orchestre ba Ofelinte sunga bon ko sunga Ofelinte le ko zana bango ekoki ba mami le paka ba zo sunga par-ci par là est-ce que eza nini Kapashula akozwanga pe lokola bimi na style ya Didi Stone azwanga pe kana style akotanga ta na sendwe nga lokola kuna eza na poto Mercedes nga mema na sendwe ne on a vu ça atambola na sindi ko pene zakada imutu ngana livre terrain na mo kunaza merci en tout cas merci Mania merci d'avoir venu sur la télévision. On se retrouve prochainement dans le numéro ASICA. Beau partager, beau aimer, beau commenter et ça. Bah s'abonner puis na chaîne Maman Katika Pesa. Vraiment, on a fait ça. Jo Maman Katika Ninyango. Jo a mauvais service dans l'émission. Nabi Jo tala côté Maman Katika pour na mutnabiso. Te wana za mutnabiso Maman Katika surtout y pas sunga nga makasi orpheline. Maman Katika Pesa sunga nga maka Kapashula na bat na biso fo bazalaka ba makati ba rit ba ligne ba rit bote wana na moment nyonso malamu ato senga salaire c'est ça so lo bika salaire te so lo bika lisungi to sambela pona bango Kapashula to sambela pona bango to sambela pona bato basunga biso ta ebelete ata mukie voilà to sambela pona yepo ebele bazar aroyaka malika na lingaka o me popesa ta 1 euro aropesa te ata na ninga ki malika ata na ninga ki orpheline te ponga na de titre naza orpheline naza pe malika ozomona me ba makatika pesa na osuna ninga malika te osuna na ninga orpheline photo lobe ata bango ozomona Kapashula merci tokutani prochainement na émission ASICA bye Kapage TV Kapage TV